Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur Nzambe apambola bino bino tomesa kolandanga vraiment sango eza malamu te na milieu ya ba congolais o bakendeki kosambela na losambo ba oyo balingi liloba na Nzambe vraiment vidéo oyo ça fait longtemps bandeko tozoko vivre na ba scénario ya baluba tokomona ba pasteur mibale awa babundi pona mbongo ba pasteur wana bazalani baluba mususu bomona kombo na Yesu kichuza mususu kabeya bandeko depuis 2016 nasalaka video na lobaka ke muluba akoki kozala mosali na Nzambe te. Ce n'est pas que naza contre baluba, ce n'est pas que nalinga baluba te. Pour lelo yo soki muta lobby oza haine na baluba, oza la jalousie pa baluba, oza poye pa baluba. Mais tant que tozo mona makama benyonso ezo uta pa na bino, il faut quand même koloba pona ko aider peuple de Dieu. Bande konaem saka bino, si dans votre église le pasteur est moluba, sortez vite de cette église. Vous avez affaire à un escroc. Mutumoko o aponama na yete. Na loba na bino ngo bada kala ezana batu ba yoka ka batu so ko na bango te. Bon, batu musu bazana kindoki na bango, ba mona ngo normal ake ressemble na nepe epai ya makamandenge wana. Bandeko eza mawana soni. Biso ava 60. Yo mtozo landanga na epa ozalaka te. Na mukilo peut-être ozalaka te. Ava 60, mosala Nzambe ya muluba biso yebaka zalaka te. Ava 60, mosala Nzambe ya muluba ya mongo ya tout ça, to yebaka te. Basala ba Nzambe oyo biso yebaka bazaka bango sur Congo. Ezate ke pona ni mais non, nazo besoin de vérité pour bolingi vérité te. Lelo congolais, bozo mona congolais naza ba vidéo ya Sony awa. Ba congolais bazo betela ba paya maboko. Congolais akumisaka moninga ne congolais te. Congolais soki moninga ne congolais zo bene vérité alingi te. Mais soki vérité wana ezo bima na monoko ya mupaya to na monoko ya ndoki to sataniste boko croire. Mais soki moto oyo aza normal azo bla mino ndinga bie boko croire te. Bandeko eza mawa. Muluba ba qualité ba makambo e bengami ba critère o ezali ke moto po azala mosali na Nzambe muluba ba critère ona za na yango te. Alors lukula za na yango te akozala mosali na Nzambe te. Muluba aza traître. Muluba d'abord c'est un menteur. Tout muluba est menteur. Muluba a obsédé sexuel. Omona baluba basi mibale misato tout ça. Bango ebele bazande ngwana. Ya ono mona ka lukula ba mesande ngwana, ya ono na mukuna a violaka basi, mukendi a violaka, mbiye a violaka, kalamba a violaka. Donc baza ko violer parce que ba mesana ndengwana. Et pas na bango moi ça na valeur te. Bon, moi si azana valeur te, muta ndengona ko kuma musala Nzambe ndenge nini. Pas na baba considéranga moi si ata mukete. Donc so ba violer ye, batu nyonso baza contre moi si ba violer. Bazo beti na maboko est violeur. Na banzi mutuleti mukuna boye ba vantir na ye. Isa ndenge nini. Bande kodanga poto ke musika te tokota la vidéo yango ekomela te pe na okata yango. Voilà. Ba pasteur mibale ba weleli église na kombo ya Elda na commune ya Kinshasa kokamwa bitumba bimaki ya makasi masasi ebeti population pe bandimi bakimi kokamwa to akokende wapi. José Mboula yazalaki wana pona compte ya magazine Kin L'Artus apesi ba détail bolanda reportage. Mambo manchoni mambo mafwidi batu oyo ekomi kosalema na mangomba ya ba église mokolo malelo ekomi somo kedi kipeni conflit ya intérêt to penini mokolo dimanche 7 août 2022 oyo ezalaki nde somo awa na croisement ya bavenu Kongolo na direction du marché kokamwa pasteur alingi kobotola apôtre église makambu ya boye tomonaka yango na baparti politique nzoka nde na baeglise mpe ezalaka awa bozwa sikoyo ndenge bandimi batondaki libanda mokolo dimanche oyo baza koyemba loyembo solo yembo toloba yango nini manipulation to nini yokeloko yo
nyonso. Intervention ya la police baye inde mbuma etambola tula mwisi yezaza yonani ndima okufela bato lokola Yesu akufaka na ekulusu mondimi nyonso sauf kipe. Simana yango la police ebenda évangéliste Romain Tshunza na kati ya dipe inde kino na la police pona koyeba kokalme makelele. Tala bokonzi ya lola kokota yango ezalaka liseki te. Basali ya nzambe pe bazali kowelela eglise. Yesu salaka ozonga ozo pe batu na yo po makambu ya poye. Eske bandeko biso na mboka na biso Kinshasa makambo oyo tozomona lelo tomonaka yango te. Totikalaka komona makambo tozomona lelo na Kinshasa te. Baluba baye kotia désordre moko na makambo ya Nzambe eza pratiquement impossible. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, mes frères et sœurs, si dans votre église, le pasteur est Moulouba, sortez vite de cette église. Vous avez affaire à un escroc, mais pas un pasteur. Je ne suis pas contre eux et je ne suis pas haineux, mais ce sont des gens qui n'ont jamais été choisis par notre Créateur. Il y a un cas où choisi te, Bible te, allez, ko violer basi, côté ya mate ya lukuta, oyo na Bible te, mais ça m'a mingi badeko. Banda chilombo akota. Ngai avant 2015 na 2016 na yebisaka bino ke Moulouba koza musala Nzambe te avant chilombo ko ba président. Mais tango chilombo ko mi président, baluba balakisi bino ndenge ba maltraitaka basi na bango ya baluba na ba viol. Donc na muzima inaka nanga kuna donc soko zumwa sikuna oye na ye doko salelo mwa pamba. Yeba ke mwasi wana azala victime ba viol na ndinga usakana te. Po pana ba ko violer mwasi na ba para mwasi ba kondana mwana ba mwasi. Ba kondana kuna mobali te o violer. Ya omuni ba mukende ba meyo ba Canada nani oyo kutu mundu kuna yende violeur à main armée. Ba François Mutombo ba onso ba miyibi. Donc baluba bazana ba défaut et belé ozo senga ke ba koza basala Nzambe te. Tala na présidence banani bazo yiba. Bango na bango. Tala na église banani bazo yiba. Bango na bango. Tala banani bazo ba menteur. Tala banani bazo ba traître. Tala banani bazo ba mendiant. Tala banani bazo ba nomade. Balingi mboka na bango te. Bakima toujours na mboka baninga. Na RDC bato balingi mboka na bango te. Ezaka baluba. Mukongo soka zimbongo atonga na mboka na ye. Muluba soka zimbongo azoka na tonga pa mususu. Mais comment beaucoup linga mboka na bilote? Mais ça m'a mingi. Alo bandeko tokolanda tokolanda bandeko namoni rubrique moko boye eza mawa mingi. Tango na tangi yango bakomi Mukuna avec Mukuna chasse le pasteur François Mutombo avec Mukuna Moulouba. François Mutombo Moulouba porte-parole na bangona Moulouba. Mais comment on s'appelle l'église en Nengwana? Donc na église à Balouba, na IDPS, na présidence, différence c'est ça côté. Okoki ko ne ressemble pas à Moulouba te a délivré yo. Ba tunet ba wale ça on a été des féticheurs chez eux dans beaucoup de bango. Faut aller ça sur la deuxième année primaire ayebi kotanga même lingala te. Nana ponaye. Ndeko soko moni église. To pasteur. L'église n'est pas te belé. Yeba ke église à Satana. Soko moni na YouTube. Mutu alobi kaza musala Nzambe. Soko bandi ko ba Nzambe. Azana ba 10 000 vies, 15 000 vies, eza yete, eza Nzambe, te eza Satana. Diable a continué le temps te. Mais malheureusement, monde entier et yebike ba Congolais ba zoba, bandi ba toujours mutu azo bien lukuta. Mutu azo lo bien vérité, Congolais lingi koyoka yata mukete.
ya no zomo na mboka na biso même Kagame alongwe Kabila alongwe elo mo osimbeza te alo bandeko mukuna balobi ba chasser pasteur aza mokonzi munene na kati ecclesia boko chasser ete il faut boluka terme moko ya koloba na bandi soki botali na Corinthiens 5:5 fais la 1 Corinthiens ou bien 2 Corinthiens le mot chapenga 5:5 bokomona ndeko moko chrétien moko aseki amour na mwasi ya papa na ye. Paul a dit cet homme doit être livré à Satan. Terme bango bako zo pa François Mutombo yango wana. Le pasteur est livré à Satan. Livré à Satan, il ne faut pas à Satan. Livré à Satan, il faut que se reposer, à se repentir, bongo a ko zongela. Le kola, à quoi ça m'a na moi, likambo. Bango balobi ba chasser batindi porte-parole aya koloba. Entre-temps, jalousie et makasi. Il fallait pas chasser un violeur à main armée, un violeur ya Chibola. Kaka Chibola te ya basi bile. Mukuna violeur à main armée. Il a violé une femme sans défense à main armée. Mais pourquoi pas le faire partir? Pourquoi pas le chasser? Donc, na porte-parole, on a esclave ya Mukuna. Mukuna kina ozo bango, bele na mboka. Aya na bango. Soko, otayi kama, oyibi kama français muke. Alibi kino sa l'église kuna. Ngam tuna ulongoli okuna na ina awa. Apesa kama place olala. Chaque fin de mois, bomona ba passer na ba ya ba fukama, bazo pesa Mukuna mbongo, bazo fu. Mais ndeko wana za bakamanza besuste. Wana za bakamanza besuste. Ndeko nangai baluba bakota na mulongo na séjour de mort. Bakamanzambe première fois to mona eza na tribalisme kusakana te. Nga na ministère nanga. Okuta bato bandulu bazali. Okuta bato Équateur bali. Ba Congo bazali. Ba Kivu bazali. Donc j'ai tout. Na ministère nanga na 25 pour nga 25 on est belé pour nga moko. Na 25 ba on choisa wana. Ba zombo bali. Mais bandeko na ina baluba mi bali bakima. Bakima pourquoi? Parce que na lobaki Tshilombo a gagné té. Lugo na lobaki mais c'est Tshilombo 15%. Il y a côté si makambo ya Nzambe na kiluba na ki tribalisme na bango o baikola na mboka na bango. Baluba wana bakima. Moko wa muluba wana abanda ko lela banya ko bomaye na baluba. Ayaka obika hapa nanga. Nasala ba image na filmaye ninga zo sepela. Hein muluba ya mwasi. A quel scanner repesi que malade zo mona te mais peut me changer a combien niveau de respiration. A benga lui passer na zo kufa. Déjà na sala tout na mimi yao. Ayeye moko. Donc on a bondé pour na bikeno na chambre haute. Pour na chambre haute pour na bato malade. Akolala. 1h30 bona mona yewe na zo ya zo denda zo seka. Basi apembe. Nazana image wana na go balancer ngote. Mais nazana ngoti lelo. Na tuni obiki mama bien. So ngate so kalikaka watende nazana sema belé. Mais mulu baza ingrat. Abenga ngate po pesa ambote. Pongo na lobaki Tshilombo a gagné te amoni mabe akima apesa ngambote te. Na uto benge mikolo. Apesa ngambote te. Mais tango aniye ko kufa akene pa muluba te, akene pa pasteur Mukongo. Pe azilo biko. Nzambe ayebi Mukongo, ayebi le reste wana te. Le reste wana Nzambe ayebi ba ontre makamuna ye. Quand on parle de pasteur, oh pasteur va protestant, pasteur va Mukongo. Point. Ya wana moni ba obazo ya pananga, bazo so ba délivrance. Na base bo mona ba témoignage, malgré ba campagne mo ba salanga ba be na baluba. O baluba pesa mbongo, baluba onga na zalité. Mais ba oba yebi liloba. Batu ba zoya na ba onga bazo ya ko zo lobiko.
bandeko mukuna olie yeba bengana ye yeba bengani était un violeur kuta auto violer sur moi c'est ton mongo sur Sylvie ko violer na ko violer tale longa mukuna besoin photo mukuna chango wana omona ko eza longa musala nzambe te so zu photo ya mukuna okomona ke oyo c'est un criminel eza longa musala nzambe te hein mukuna avait un revolver chez lui a un revolver chez lui jusqu'à présent abimisi mona mwasi wana po bakenaye une femme sans défense muluba mwana mwasi wana zana bébé apesa ta en kutate asakana mwana mwasi batu ata en kutapesa ete awuti na ye na mbinza so itambo atile obwake super na bandal donc mbongo wasuka yebele apesa mwana mwasi wana $100 quel cœur ezamawa ezamawa bandeko na ngai ezalaki awa mikolo uto luka mbiye na kalambai après mbiye na kalambai tokozwa awa nani Chilombo na Kabundi après Chilombo na Kabundi tala sikoyo mukuna na François Mutombo Yesu voleur bande kuna ngai kaka baluba à la une kaka baluba mikolo nyonso na mwana tongo na nini baluba bamiyibi okende boy baluba bamiyibi bami o bandome ba ko na kochila bino ba nomination eza mawa mingi eza mawa mingi bande kuna ngai alors tikana yo kisabino tato ba uto benga na François Mutombo yepe muyibi muluba muyibi kati muyibi na ki viol na banzi mobali ya Chibola boyoka Chilo bandenga lubaka mobali na zeki empoisonné na nani soki o nani yo mukuna mwana mwasi ba uti ko violer lisusu na mukuna soki Sylvie ba bimaki yesu tina Lubumbashi alobi mukuna empoisonna kiye alobaki convertement mukuna empoisonna kiye esa mawa mingi tala longa mukuna ese malonga elonga musala nzambe na kandongwana est triste alors na o lisusu moyibi yepe lisusu nani Mutombo mawa Turanda Pasteur Vasilo, I'm very sorry na makambo nyonso ekomeli yo mais chaque fois nalobaka ke efe église bolingo ezala soki bolingo eza te ndozomona baproblème ezokomela biso Vasilo moyebi ke nalingaka yo mingi mais kobosana te ke yo otekelanga fréquence ya mopepe ti lelo nazwa problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana napesaki yo toyeko retrouve ke fréquence oyo otekelanga ezalaki ya mopepe ti lelo bandimi bato wana nazalaka na problème na bango bapesaka mbongo wana ya fréquence po ele tozwaki fréquence wana tokoma kuna ezalaka te fréquence ezalaka te nameki kotinda bato na biro na yo baboya koyamba bango natindi baavocat baboyi koyamba bango ti lelo nakoma problème na bani soki biso moko olekwa bapaster tozosala na makambo ya boye ti lelo badécharge eza na biro na nga badécharge na carte électeur na yo nyonso bafotocopie tout nyonso naza nango na kati ya verde Vasilo yo moto otoyaka biso sanctification totika masumu nga baraka mobisha na lobi Vasilo eloko na osenga yo nga nalingi mbongo na nga ezonga julo okozwa mbongo na ngai opesi nga nakoleka na page na nga nalobi bana nzambe boyoka naza na pasteur Vasilo awa oti kopesa nga mbongo na ngai yango oyo naza na problème na ye lisusu te bakanganga na braza mpe nazobima na braza Vasilo tokutana na beach osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment mpe nga nazokota yo mpo ozokota osala neti otikala komona ngai te mais avant nakenda braza toutaki kosala marché wana ya $20 000 bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo eza te tolingana po ete mokili bayebake toza ye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na ngai vraiment nakoma na problème monene eza
na mbongo ebele na kokotika yango kaikendaka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na kosenga basilom soki okomona message oyo naza na posa ya mbongo wana mpo na minito bato wana batomboka mabe badecharge nyonso eza awa nga naboya komema likambo na justice mpo ekobima ndenge nini paster amema paster na justice ndomonita oyo nyonso navandaki siko na ndenge makambo ezokenda tolakisana bolingo soki oza na mbongo te okoki kopesa ndeko na olobi na kozongisa ata ndambu za bapambolo basilo soki oyoki message mpo nafingi te me nalobi verité naza na badecharge na yo moko na motema oyebi likambo nazoloba na batémoin bazalaki eri yo ozouta eglise na yo ozoya ti na biro na ngai na parlement celeste oza kovandola ndinga ti na banke mpo nazwa mbongo wana bakolo mbongo baza na posa nango za bapambolo ndeko boyoki ye ndenge alobi oza ndeko nanga moluba donc association de pasteurs malfaiteurs oyo baza koniokola bana église oyo baza kosala makambo oyo elengo bami te 20 000 dollars kaka mpona jeune eza maka mingi bato bazwaka mbongo ebele ngai azali awa ngai mpe na bezwa mbongo te me ya ngai ya boye te bandeko tozomona bato bazokende oseme ba 8 000 ba 6 000 ba combien eza mabe te mais après oseme yango mpa sataniste lobi rechite ya maka mingi makomi biso nakoloba yango te bamutombo bamiyibi oyo azoleka oyo bango nyonso groupe wana baluba bayibi na miyibi kobimisaka bato bambongo na ndenge akosakana te baescro ya bayi na bino ke mosala ya nzambe ya moluba akoki kozala jamais naza na bavideo mosusu ya mutombo oyo nakotiango après mais mukuna lui c'est un criminel ndenge moko na wa mukendi do banda chilombo a koti baluba ba se déchaîner en tout et pour tout ndeko pona nini yozo kusala ba ventir makama nzambe basala ngo ba ventir te kena Belgique okuta baluba kuna basala ba ventir ba nzambe yaka na France kena Canada kena États-Unis partout mais yoza muswahili oza mu Congo oza mutaba ndundu oza mungala mais oza kono sambela epai ya moluba pona likamuni tangu yoso moneke partout baluba ba pasteur ba pote partout ba panzani liboso ezaki ndenge na te yoso comprendre te za cop yo mutu ozo kono sambela kuna ozo batiki za cop biso na 60 65 pasteur ya protestant kingandi ya muluba muswahili mungala asalaki te so ebisio ke wana nani talongi musala nzambe c'est-à-dire mu Congo pe makambo nyonso alaki bien biso na mboka na biso na kini kuna ba désordre o bino baluba boye nango esalaki te comment musala nzambe aza peuple nomade ke alingi mboka na ete Jésus alinga la province na ye suka azonga kuna pour qu'il ne délivrer bien qu'il a délivré amu ya muke mais ça m'a mingi bande konanga ye donc baluba tozo ebate suka komi nini mu RDC ningani muluba escroc muluba muyibi muluba très muluba donc muluba atako baponaka bato na mosala nzambe ame baponaka ndenge bapona baluba te kende na Dallas, kende États-Unis tala, kende na Canada, na Kinshasa na parlo tout pas, ba barabala tout. Yaka na France awa, kende na Zurich na Suisse tala, et pas ni bazangi.
Bongo yo vraiment moi na nzambe ozo teka ndako na yo kilo sala ba muluba ozo na passe mais ko délivrer oté. Moi j'ai délivré une dame oyo ba luba ba cercle ye ko bondira pona ye abika mais c'est comme si ba bane ko tinda maladie ya les choses. Parce que muluba azana molimo sant à cause na molimo sant té. Muto azana molimo sant fois en amour. Tala ba luba na olexa awa aucun na amour du prochain. Amour du prochain bazana moté. Hein? Bon, on va to chasser oyo. O to chasser Moussa Lanzambe. Moussa Lanzambe pour le chasser. Parce que bayebi ke ezana ba fantir ba osaka ba ona bango. Akena ozo bona mboka, aye na bango, ale azui suki 40, bosa la tous bosa la église, ale bosa ba mbongo, chaque mois suki chaque semaine, bagana otika pa mukuna, patron. Ale soki azui angwale, abani ko violer ba mama auta ozo na mboka, na bana na bango basi, ko violer bango, ko mela bango bakisi, bilo wa ndenge na ndenge. Ndeko na ngai ngana lobaka avati lo makoma président na lobaka ngo pona kofinga batute o haine ou jalousie mais vi ba critère ya kuma musala nzambe na beke muluba koza musala nzambe te olinga te mena ko pechete nzambe azomona nga azoka onga zoloba muluba akoza musala nzambe jamais azana orgueil kivantar menteur escroquerie baka bela mabe okuta pa muluba muluba ko sale bola mu ya ndenge nini ako reconnaître yote na pesi un exemple ya mwana mwasi walinga kufa oyaka kozolo biko pana nga muluba soki andimi na ko balancer bilo bomo na ndeba na osepela soki ka yandimi abenga bi balancer vidéo na ko balancer passer na zala ngoro bo mona muto utena liwa sur place abiki alo bandeko soki o mon église batu baze belé o mukuna o wale soki ngani eza nzambe te bakena ozwa kisi ya nie na nzinzi na banzinzi tamba kena ozwa kisi yango basengaka pesa nga nie na banzinzi alors si comme ça nzambe babenga nzinzi nie ba bino nde babenga bino banzinzi omoni pa nie ali ne nzinzi ba kebele ndenge kisi bango bakena ozwa babenga onde ngwana soko moni mutu na YouTube azoba makaba nzambe ba vie eza 10 000 15 000 aza satana ye pas na nie na banzinzi. Même si on est bon maté, malheureusement, bon la vérité, bon toujours le kuta. Sataniste mo alobaki alega ki alobaki ke même on peut que ça bango bako tika yete parce que baza sous envoûtement. Donc yo soko za la sous envoûtement ndeko eza mawa. Bokotala musala nzambe oya kineko zwa kisi pona akoma non ndeko kineko zwa kisi po kuma pasteur net biso. Donc abanda ko zwa ye akenepe ko zwa nie na banzinzi. Voilà, total. En pleine campagne évangélisation pasteur yemo kwa organiser ya pasteur ki wele ko tazamba mabe abi mabe landa yetu la musi yasa bandini bakati ke pasteur juma molimo to kande pasteur akomi na yeki wele tele bien landa pasteur akei gauche droite a tourner akei yewana clic kai akei na minute ya kotanga na makolo sapate lo mwakate elongwe abwaki oh, bamdi mbota le kaka. Oh, parce que ni ne komeli. Mususu. Ina mili tokota nikola katafali ke. Woso. Amati nikola katafali. Ye wana bandi kobina. Landa. Atali bandini. Bandini. Tula musi yasa za landa. Male mama le mambwa. Male mama le mambwa. Male mama le mambwa. Mama. Hey, ye wana kuwa yakate. Akwa yi. Mese bukana. Mbangu. Talaye. Shit. Akei. Na. Soplo. Phénomène. Oh, tu as vu tout le pasteur en pleine campagne d'évangélisation. Pasteur a commis la école qui ouele. Tu as évité ce que qui m'a sangama si tu tinja patonini. Tu as évité de Kolanga. En tout cas, par image, vous allez ça qui te côté comme on a pasteur modèle, vous allez se comporter comme ça. Tu as évité de couper la honte. Je suis le bomba, Tonini. Vous allez passer, passer ma casse. Bandeko na banzi bomoni batu plein boye biti nazo kima besprit tango balobi na yeke oza na batu ebele badozo bambongo mabonzo ebele bano pesa yo sous envoûtement ya ndimi mais Satan sengi na noté apesi Satan za piégeur ako piéger yo ozui ole ala bani ko senga ndeko soko yoki muto Satan senga nga menga na boya nanga na kimi nanga donc amone zoba ko amone zoba
soki apesa bato libanda te akoma boye bomoni sikoyo moyen tango ayoki nombre na bato baopesa ye obozela baesprit babimeli na plein culte azosala succès babimeli amoni bango comprendre ke baye kozwanga ali abandi kokima ebandi kopesa libomba mpona adenonce te epai ya utaki ndeko na ngai omoni vie facile ndenge biso teteyaka tomonaka mpasi ye alingi ndenge wana te ye alingi mbala mo babonza baposha bato ebimisa bambongo ebele azwaka ndenge Denis Lesi akina kozwa kisi ndenge mosusu wana soki ifonge akina kozwa kisi ya miziki bayebi ndenge esukila bango mutu aloba na yo te ndeko basengi nga bato bakosenga bato te soki oza ndoki te bakosenga yo soki miso eza ya kofungwama so bafungoli yo deja miso alors so bafungoli yo miso omoni ndenge ye azomona bato wana bato baza wana miso efungwama te baomona te mais ye azomona bango parce bafungolaki deja miso ndenge baifonge banani Denis Lesi bawalesa bamuku miso eza ya kofungwama alors soki miso bafungoli yo yango na sata bakobengo nani bakobengo ndoki soit sataniste mais tuna ye oyo azoloba na yo ke aboyaki na ye tuna ye miso bafungolisaki ye soki bakanga yango soki oza sataniste miso bakanga yango te etikala libela bakanga yango te quelque chose de prière okanga yango te bango bayebi nini nazoloba bandeko eza mawa bobima na bozoba bolingaka te bato bakosaka bino yo ozoyoka moto wana ye moko asala lobaki o nga nakendaki kuna me nabonanga yo ozolandaka ye ozokommettre péché de participation déjà 9 à 11 en tout cas bandeko nzambe apambola bino natiki bino peut-être vidéo mosusu na vie peut-être eko ya dimanche peut-être ya makambo nzambe merci bandeko à la prochaine occasion